baboteli lopango bato batopika balibani oyo lopango na asomba yango keba kuna keba poto oyo prince keba poto oyo oyo lopango na asomba yango keba kuna foga Lekanga mwana lubanga eza bango te bomoni touti na parquet général tozali koaccompagne mwana mboka président ya lebat ale bolozwa nde bozomona bagene wana ebele toza déterminé motu nyonso aosimba ale bolozwa mpona baréflexion na ye ayeba kokutana na peuple congolais alors tozomettre à garde bato nyonso baza derrière nsima ya makambo oyo donc bozonga na biso bozomona wana président azali na nsima na bajeune ya parti na bango na biso oyo toyaki koaccompagne donc rendez-vous epesami mercredi tozobengisa lisusu bajeune ebele tokuta na parquet général à partir ya 9h tokozala wana merci Isaac. C'est logique que tu vas voter. Fanny. Les bases à faire. La qualité
mola. Azawa. Avec quelqu'un. Avant tout cas, c'est la qui va naître. Cinq, 6. Ah, bateau les battes. Peggy, macadam. Leader. C'est l'équipe Pérou. Peggy, macadam. Leader. C'est l'équipe Pérou.
La parquet général. Le président elle est bâti. Elle est bolozoa. Ça déterminé. Nous sommes aussi les bolozoa pour la réflexion. Alors nous allons mettre en garde. Nous sommes derrière Sima Makamou. Donc nous sommes en abysse, nous sommes en président en Sima. La parquet général. Le président elle est bâti. Elle est bolozoa. Ça déterminé. Nous sommes aussi les bolozoa pour la réflexion. Alors nous allons mettre en garde. Nous sommes derrière Sima Makamou. Donc nous sommes en abysse, nous sommes en président en Sima.